ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo ba ko na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Massiendo qui TV Identité à Bundes, oh maman Bino la Kabino Kakaba histoire vraie, pour Essa la Bino Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nenge na Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Irène Massiendo qui Essa la Kavroma bien Makasi, Yango to Ebi Sakabande Konyon, Sambazolanda Biso partout, bah oh na nous ba s'abonner na sitioté, bo s'abonner, bo s'abonner au site ya maman Bino. Bandeko déjà bo s'abonner, bo partager parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To say la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Yango tolobaka na bandeko nyonso bolanda kabiso tango zoka masolo mama Irène Massiendo ki bozwa kango kaka masolo te. Bo meka kokota na mozindo bo comprendre ka pourquoi mama Irène bazo pese masolo pe pourquoi azo beta yango. Tina ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt moi na moto azozonga. Mokili ezana makambo ebele ezalaka slogan mama Irène Massiendo kiti slogan nga ezalaka ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama moso atika masolo na defo na kati ya YouTube ezalaka nga ndeka na lobaka bango balekinga na kofinga ngana leki bango kaka ne beteli po ngande Pro Mars partager lisolo bandeko so bandaka biso partout to bandi ko pesa mbote na sponsor na biso balobi mwasa longa mpiaka Betty la patronne mwasa mebla vendenda kuna verchache balobi la patronne Betty na kati ya Londres Umela ya Monsieur Achille Kapesa balobi petit c'est propre ya meta la brésilienne oya vient nga Jansi Bolanga mwasa pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham ba moureuse mama Irène Massiendo ya kabweto bandi ko pesa merci na Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres couple tokos ya kosamba ezate pourquoi pas mama Cornelia lutadila mwana télé si mwasa tata na kati ya Bundes balobi Grace Light cosmétique na ebisaka bino
batu basalaka na bango bapiblisité mafuta na bango nyonso ekomplikaka via batu na Gracelet cosmétique tovandi na 5 ans yango oyo benga mama Cornelia lutadi la mwana tele simosi tata na kati ya Bundes logo na yango eza na émission na biso batia care somba mafuta ndeko nanga yo muto pakola pakola okoma na bakashe obeba nzoto yaka ba réparer poso epa ya mama Cornelia yo muto za na poso longola ba bouton elongeza na tachite balobi savon noir oboluka ke salama na loso na bambu eye tango kobenga mama Cornelia tunaye secret ya boutique Rehoboth kolata kitoko okuta na ba perike ba fantaisie ya kilelo ezepa ya mama Cornelia ndutadi la Gracelet cosmétique Wumela logo ya mwana batia care zwa numéro benga okosepela bamurena bamurezi na baola pambola bino apambola Fatou Sene la sénégalaise na kati ya Kinshasa balobi boutique eza moko fils fashion o ezolaita bagenya kitoko ndeko nanga ozana posa kosala BBLT gena soko latango ezo traité ozala mwasi ozala pe mobali libumu ezokita et puis soko bengi ko hésiter te tunai azana ba soutien kitoko pona basi ya tolo minene pe azana ba fantaisie ya kitoko geni nde makambu ya yo tate ya libu munene to pe mama yaka ozwa traitement na kolata geni wana olata ka geni teme et traité comme pe na forme ya bien merci beaucoup bande konsu banda mama Irene Masendo kinazo benga bino bokende ko s'abonner na site moko ya kitoko zo la kisabana makambu ya bien balobi so koti na YouTube obetika ka apprendre comme Albertina omona ebima kende kuna s'abonner okuta kolamba asola senenga ko bongisa ndaku ko sala ba gâteau pour l'éducation ya bana biso apoto bokende ko s'abonner kuna e ko sala biso vraiment bien makasi merci na Willy Musheni le vrai code mboka papa social ba murezi mama Irene Masendo ayaka boyebo benga nga fito mola japonaise mama na Erastine avanda po masolo e bandi abengelanga ye moko bea Zakari na kata France balobi mwasi kitoko petai mami la plus belle ya Zakari Tulomba balobi yaka masole bandi esala kabiso vraiment bien makasi bamurena so na obetela bino eza lisolo moko eza mulai mingi te ndeko ya mobali mutu abenga mama Irani beta lisolo pona koyebisa ba couple mingi awa na poto basi bazomima mibali mingi na ba sentiment mama Irene nga naza garçon moko papa moko vina nga na poto ezalaka musala ndako naza muta ba camarade te naza muta bikire te mwasi na bala vi onga na menaka musala ndako esepelisaka mwasi nanga te lokola toza na France mwasi nanga vina ezaka foto monanaka na ba feti na ba restaurant na banganda tosali ba video tosali matalana mwasi vine eza bongo bande komine mibali bakolanda lisolo okomo atamsu yo vine ezalaka musala ndaku me mwasi akokaka vi wana te lo nazwebisa basi bozana mibali bakendaka musala ndaku bopambolaka nzambe eza na basi mingi balelaka na Londres na Belgique papa soko oti musala soki akende ezotika vanda bandi kobeta masola politika olelaka mundeleka wana makambo esa mami na Londres Belgique France basi balelaka mobali soki asisi musala leki na salon de coiffure ma solo na kotonge kosilelaka wana mais yo zwi grâce ozana mobali autaka musala ndaku olingi bobimaka yango na lobaka ba o bazana kingo bazangi mayaka ba ope bazana mayaka bana pa o makingo na okeka bongo na opesa conseil mama Irene mwasi nanga lika kopesa ba exemple ya ba couple ya batu mususu omoni yena nani te bango babimaka omoni yena te mama ozolandanga keba na ba exemple nalobaka eloko couple ozomona yena ye babimi tango bavanda bavanda pete ndebino bovanda te mokileza na ba réalité nango boyeba ke monde zotambo na matalana ba vimi to mwana TikTok na beta kasete ne loko ba vito mwana ba Facebook na ba statut ya WhatsApp eza ba vie ya batuté mutumisa omo ba video na TikTok kolakisa mwasi kolakisa bana kolakisa biloko kolakisa bandako akraka yo mutabon kolande ponani eza craquage soko tuni bango projet ya venir na couple ya kobina na TikTok eza kaka téléphone ekufi to somba téléphone asika to so na bilamba poto filmer to ya kolakisa mais yo mobile no musa peut être bana ba projet kuba tamsu pona venir abana tika bilanda landa
nyonso engengaka ezaka or te. Pourquoi ne kombala ekopesa so na Iran Masiendo ki TV eza mokuse bofongola matoi boyoka ba mama bozwa conscience tant eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt mwana moto azozonga toselaka proverbe 19 esunga onanga na suite ya vie. Madombunga la patrona benga fioti ngoma na linga couple na bino mingi po bino boyokaka couple tokos na kata Swede madombunga la patrona na vie na fioti ngoma respect. Ba mourena ba mourez to pesaka ba exemple na ba couple to na bi couple ngaso na tangi couple wana c'est que na considérango makasi nde na tanga Béatrice le kilo na Monsieur Fils le kilo deux fois te ndenge na tanga kayabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle na vie na biso boga prêtre Zakari deux fois te nde na tanga mama bibishe mwanzambi et uno en direct de 001 Imite de silence. Tous voyez mon Anastasie Vita ya papa trésor chou. Chou de nous. Motomoko bien papa trésor chou na kata bundese. Ya tazi Vita imana. Anastasie Vita. Umela mwana bata papa Vita. Ta on atanga kombo na mona amba moya Simon de ya papa Kokodia Nzombo. Depuis Irlande umela. Ba mourena ba mourez boke bana ko envier. Nyoso engengaka ezalaka olute. Ndekombe mère to koma kina mikolo ya Saint-Valentin. Moi, c'est donc mal à l'aise, stress, mon andok pas possible. Photo qui est de fête à Saint-Valentin. Maman Irene, tozana bana mi baenanda. Moi, na biso azana 12 ans. Moi, na biso moko azana 8 ans. Toi, na bana ka mi bale. Maman Irene a stress, de stress, moko pas possible. Photo qui a fête à Saint-Valentin. Tout la ta rouge, noir. Yo po no bimakate. Na lembili balo yo. Yo musalandaku. Maman Irene, c'est maman. Ce qui est à place à Kobimba fait, tu es à Ketokende Tokendaka. Ba vie wane oh tu es à Paris, es à France, il y a botika na image ba France à kala. Ba tumsu bazana kata France ba vivre musalanda ku bazali na France au monaka. Ba ta musalanda ku na France bazaba kima ba millier ka na France bazali. Bon monaka te biso ba ta France ba ta Allemagne, ba to Hollande, nde to zara pio pio te za ba tumsu azara na France. Mo tune banganda msupa kenda ngota yebi on pete maza kata France bata bon so boza botila nga ba commentaire bien pour na France bata bon baza moi ça tient malaise maman ire mutemeza eko bongati mais pona osepesa moi si to bimaki to kende pa ya moko to tanga kombo to organiser ki fête Saint-Valentin en France maman ire eloko na bengi pona biso pesa basi conseil vie de prière eza malam moi na biso à 8 ans azaki bien. Mais il y a 12 ans, abandé ko kosula. Azelo quoi na grippe. Simple grippe car kosu normal car rapoto na tamalili. Mais to bimaki, to lati kitoko, to selba photo, ndenge zala kaka, to kena biso Saint-Valentin. Mama Irene, nzamba malamu. Tina beng sopona ba nzamba malamu, nzamba bolingo. Mama Irene, to uta fête à Saint-Valentin ba couple za ki pe be na couple ba vie msupe na yebi bango pe sala ki pe bien to kutena ba vie wana eza mabete. Mais là qui posa nanga te pona participer na fête à Saint-Valentin. Na sala ki yango pona sentiment ya mwasi nanga. Yango bino basi ozana mobali na yo. Musala ndaku lingo bimisake ba Saint-Valentin ba fête. Tanga ki komona bato baliko ne longi kitoko. Tanga omona bato baliko na batai. OK pesa pa makanisa mabe. O pesa e makanisa mabe asala sima aya ko regretter. Yaya mutavanda kinaye. Musala ndao. Eza lokwa papa moko aza na telefone ya soso a Congo. Webi soso a Congo ya tekolo telefone wa kala ya bambuma. Yo anniversaire papa falo tika papa sela la telefone na soso a Congo. OK jele Android iPhone. Papa ko ta TikTok ta ko ti papa ndiko mona bimona mona. Ba porti. Tanga okuta bat baleki yo na ba donner. Yo mutu fungoli porte. Okuti mobala sela la telefone na soso a Congo. Tika na telefone na soso a Congo. Telefone na soso na telefone na tekolo ba telefone ba mbuma. Papa lingane ki lelo te chéri, faut zakana ki lelo, moi Facebook et ça la rabie. Ah zo meme na milieu wana mutazalane na ngote. Olapa. Fifito mo la japonaise, azanga TikTok. Azanga Facebook, bandana yebaye, tika anoka bon ya kati. Na omemo kuna te, ngamola ndo tiaye. Babouré, bon partager l'isolo makambeza. Maman Irene, nzamba bolingo. To komi na fête à Saint-Valentin, fête eleka ki bien. Maman Irene, ton to zongi na kati ndako. Moi sinanga koti na douche, a sokola, palongo la biloko basi batiaka. Maman Irene, esprit mo ketinga na kota na chambre bana. Maman Irene nzamba linga batunaye.
nakuti mwana nga ya 12 ans fulu na monoko bana nzambe bo partager lisolo oyo nzambe ala opambola bino ndeko mbali mutapesi ngamo mama Irene na ganga makasi na tombola mwana nga makasi mwana sasa la crise oya leki alala tango na gangi ya leki na bangi alamuki banjo lela na tomboli mwana na bima na mwana kulwa na ganga mama na bima mbao na bibenga ba pompier mwana azate ba mourir na ba mourezi bolanda mama Irene ba pompier ba banda ko réanimer mwana bakela mwana hôpital babi mwana banda sali crise sali plus de 45 minutes mwana komaki étouffé mama Irene étouffement ya nini tovandaka na mwana ndako mwana zaki na simple kosu mama Irene tala ba risque ba réanimer mwana biso asali 2 jours ya pasi mama Irene melo na eko pesa nzambe merci mwana komi na état ya bien tokendaki fête ya Saint-Valentin mama Irene na yoki pasi na mutema na ebisi madame tala satan ndenga memara via bato tovandaka na ndako tobima te mpona okenda bafeti no ata yo mote ebongo ya boye na ndo bano mpe toya na biso ndako tozela mokie soki na telema ete na bino aza fatigue tozonga na ngai okuta nini na kati ya ndako nanga ngo obimisanga mobala zoba mama Irene mwana aza bien mwana mpenza akomi bien nzambe azwa lokumu me na opesa biso naza mosala koyi kobomba yango te pesa basi conseil mama Irene basi bani ko se comparer na baninga na bango basi trop moi je me suis mona mobala posta ki ba feti bazo bina yaya peut-être que je verrai très bien 1000 fois bien koleki na ndako peut-être ozanga elote boye ba ke matalana existaka na vie ya réseaux sociaux ba couple mingi ozomona papa pesinga cadeau moi ça komi sombela pe cadeau emoko mimbale ami pesipe aye nango papa pesi bondima que papa mutapesi mais peut-être ozwa cadeau chaque jour na ndako yeta musu ba pesa ikana Saint-Valentin na ozwa une fois na Saint-Valentin na ozwa chaque jour ozo luka nini mama Irene eloko eboma mwasi nanga ko comparer ba couple ya batuna ya biso yaya sepe na o nzamba pesio au moins ba problème yoza nango na couple na yo londe na obeto lobo eleki ba couple nyonso te musa seka kazi fota mobala tiena statia poster ndeko nanga mwasi peut-être sala kango po batu ba monaki azo vivre au fond de ye moko ayebike aza bongo te tant eza mauvais kobina bien na tito kende ba feti kozana ba groupe ezate ko heureuse et puis eza na âge musu mwasi eza su âge ozana ba groupe te au komi de plus de 30 quelques que 40 ans ozaka na ba groupe ba feti ko kende ba feti ba groupe otika rabana okende ba feti ba groupe bato ozokena ba feti bazana ba projet musu libanda ba feti wana mais yo projet nezaka na sombela mbasika na kende na so kabelo pa Olga Mokonza kabelo ba ko vivre nga yo zokende ba vivre yo mais bato ba yaka wana ba yaka pour vivre bonté libanda ko vivre bango ba na makamu mususu mo sutuka un jour tant eza mauvais na ebisi oka conseil papa aza dessus pour que na ki fait la contre volonté na ye est-ce que vous comprenez lisolo bien na kela bi na mozindo soko za na mobile sela ka téléphone na tekolo aza na portable na ya soso a Congo tika papa beta ka portable soso a Congo ko meme na kilelote o Android o tinde na TikTok o meme na Facebook ozo meme kuna ya ba porte ozo fongola ko kangango ezala pasi paracetamol mutu pasi na bolingo tika mobile aza na vie ya musala ndako komi ko luko bimisake na ba Saint-Valentin ba fille ya bebel baza ba o basalisi batolo baza batolo ezake pona ko melango fo melango na bokebi bazali yaya keba na sungio tika via ko comparer couple na bango na ebiso yaya tika eloko wana ndako oyo lalaka na yo te soki mbula ezobeta te babila tie sika otaka oyeba te tika bakoo nango batia kantine esika ma etangelaka mpo bango nde bayebi na sungio kaka batela mayaka lukaki mwa pito akolatisa yango mpo pesa elengi na mokili kolinga tozala na mayaka ozanga kingo ndeko na osimba motu papa salelaka telefone na soso a Congo note bien tika mobali na telefone na soso a Congo kosombela Android to iPhone na anniversaire na pesa papa tika okomeme na WhatsApp okomeme na TikTok okomeme na Facebook fausse affaire papa salelaka soso a Congo ya tekolo
oyebela rata basanta bamama na bino ya Congo yoka rata bavoi na telefone na soso ya Congo mobala mesala musala ndako tika ye na via musala ndako koluka te make na bafeti ya ye olapa na pesi yoka conseil mwana mobimba alingi akende bozonga pele papa tovanda mwa ndambuko papa lobi chance akomaki fatika koma eko insiste fo tozonga po aza muta bafeti te ebongo soki bowumelaki tala satan ndenge nga jouer binoje na tamukie boke feti bokuti mwana sali crise die grand nzamba abolingo nzamba opesa merci nzamba ko protéger bana bokuti kama masala ki crise nzamba sali ngolu mwana oyo azuivi ebongo soki akufaki totikaki kana kipa mukie tokendeka fete ya Saint-Valentin yango na yebisaka bato nazaka na nzembo moko na lingaka mingi lifoko du ciel ayemba soit toujours webi nzembo pendant la fête yango bana nzambe bazaka mingi tiwe chez toke Jean-Baptiste akufa na nini yaya bakata mutu to banga nzambe yango mwe bato nsuba linga ba fête ba anniversaire te ba linga ba fête zanga tina te ba préférer ba fête lokola mariage eloko eza honoré to banga nzambe kola pambola bino pona patience fidélité confiance vous pesaka identité ya bundesimotion apela moko sans mbonda nde na bake beteli promesse ngande mama bino moi ça tika maso na défaut obo moi na photo ngai wana na oluba s'abonner partager liker vidéo bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. yango quand même na mondo esenga bien makasi ko tala bila qualité minisa na kota na lo passe na commission et bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et na tous les vidéos bana na scène na bino luka fils fashion était kabilo ka qualité loki sa mona bino musique bana na Europe dans la toute tanti mona ça la kisinga on a commenté a ko na bano blonde ça personne adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as fait comme bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour aider. Vous avez été dans la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils
fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de